mais makambo okomo mema ba rythme okomo ke nango yango te okomo ke nango yango te Gaulois moko te azala bongo marque indiscipliné okomi nango betina nga yango te na yebite soki nini esala yo na yebite soki nani azotinda yo mais soko za na eloko na poche ozonga koto utaki zonga na malembe koya kosala be indiscipliné wana te ba Gaulois ba otala yo kokasa te ndenge ba Gaulois ba otala yo ba Gaulois ba eboloba te yo lo lemon wana ya munene lo lemon kanga munoko mubimba lo lemon so combien de couches wana na finga kango na finga kango osa mukuse ne ba bitaba ship wa mikiwa na finga ka yo na ebisa ka yo yo zo ka ba courage botas moko bu mo finga n'importe qui so la lo la muki que Moussa Kinding faut faire très attention avec l'artiste Philippe. Dans elengeze ya na kofinga petit na ngai oko regretter makambo ba gero zoluka na ba niveau yo zo lingo mi pesa na ba niveau zo lingo mi komisa za niveau yo zate pour kokoma ngote et puis zo pesa 48 o pesa na 48 hein courage so eleki mabe za mabe o courage ni bokoma na Mose ya on ba courage ngo na zoka mabino Mose bozo zongo bokene zongo place waze kwa zate e uta matetete hein ba tonga ya ba courage ba opesa bino bien ba naufragie petit na garder bande na yo Merci na bandeko nyonso bakotala ngai. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et ça la biso kitoko na elengi na bandeko tout bakotala nga en tout cas na pesi mbote na restaurant 5 étoiles biso na biso et pas vu na nga Sims bazala ensemble na Eclipse Lomingo toujours drapeau de Lion. Merci à honorable Papinzila bandeko tout balinga rappel Trésor Moscou boy ba ki Trésor Moscou au bon outé ko bungisa moko ya ba petit frère na ya suka na kombo ya Jonathan en tout cas bandeko ba bi Trésor Moscou bo sala effort ya ko benga ye ya ko yeba état de santé na ya ko présenter pe ba sincère condoléances et ko sala pe bien en tout cas programme je crois et vous allez vraiment signaler d'ici là calamité pour makambo ko kende bien ndeko na biso Jonathan le Trésor Moscou ce qui a fait abilité et le mot mais le kangaye ezaka accident en tout cas ne to mataka na ba moto ndeko ko sala accident à partir ya milimode wana bandal bandeko ba bi bandal na milimode donc mutu kayaki na sime et tout si bango ba li boso na moto et tellement sportif je crois bien lingai asala à se défendre mais tu kokwea place nenga kweti amibete ana mutu makile bande obima mato itina misu en tout cas et accident les bon ba 16h à partir de 18h de na biso Jonathan ayi ko tika biso en tout cas on était là c'est au mimine de na mort en tout cas bande ko ba bi Trésor Moscou pour benga pour présenter ba sincère condoléances aux vraiment kitoko na elenka quand neto lo baga famille Gaulois tous allons toujours ensemble pour tous se soutenir. Na bandeko tout bakotala biso merci na Janice Sita chunga puto banga muchuri les gourous du temple et du temple merci à ya loboko mbenga ya nanga ya kati merci à Sandra ngata mama na Petit Brown Junior na Broly diza match ya Bruno Lubika mbonga propre motema ya mama Linda bambote na yo merci à madame Laurentine Lola la dame qui se respecte en tout cas je te salue là où tu es en tout cas merci na bandeko tout ba porter soutien na bango na ba chaîne na biso bandeko ba tala biso baza vraiment branché en ce net moment balinga vraiment chaîne oyo héritier Iboul officiel télévision balinga pe chaîne na bino bolinga Global Moscou télévision netoko lo baka que non bo s'abonner vraiment ko sala bien
Depuis que Festigola le 30, le 31, na le 1er septembre, Festigola na ville à Kinshasa, Festigola Gosala Mawapi, Festigola Gosala Mabon, na explanade, il y a palais du peuple et puis clôture de Rosana Misé. Donc le 29 août, il y a inauguration, il y a festival au Gosalama na Misé national. Donc coup d'envoi. Et ça, bon, le 29, je crois bien, organisateur de ce festival, là, pas loba. Et alors, moi, je crois, et alors, lancer un message, ministre de la Culture et Art à Rosala, pour nous faire sa coup d'envoi, il y a festival. Parce que les 30, et Rosala, ni message, activité, malamoko, et ça, et bandi. Donc, il y a tout, tout, au somba di billet, somba déjà billet, non, pas billetterie. Il y a festival là, ils ont déjà ouvert. La bandeko tout balingi ba participer, bandeko tout balingi ba zala. Ba table de 6 paysans ba 450 $, 350 $, ezali, 300 $ ezali, 200 $ eza catégorie par catégorie, mais billet standard eza bongo na 10 $. Muto to alinga participer, somba billet na on a 10 $ et rozala vraiment bien pour participer. Bandeko ba libanda ya mboka, en tout cas na live streaming, somba live streaming na yo, bo somba yango to motiver pe bandeko na biso ya festival. Ba sali effort que ba réaliser projet oyo. Tellement ba sali effort ba réaliser projet oyo, biso pe to soutenir bango, to somba vraiment billet, to somba pe na ligne na live streaming, total andoule, total à 3 jours ya festival oyo. Et Rosala vraiment kitoko na elengi. Bandeko na biso le 5 septembre, ouverture ya billetterie na biso ya concert ya Défense Arena. 40 000 places neto loba, ce n'est pas facile, eza facilité, et ko senga apport ya mutu na mutu. Donc apport na mutu na mutu zani to somba ne billet. Na loba impossible n'est pas ba gaulois. Donc to somba ne ba billet. Et ozala vraiment kitoko na elin soki to sombi ba billet ndeko ozala bien, mais ce n'est pas du tout kangama bon ngana na posa billetterie wana et refouler les 5 na yebi ba golonde ba ko se préparer. Madame Bernice Mumbu, en tout cas maman Bernice, pour ça vraiment effort na l'équipe maramtu organisation Golo Forever kota na nzela mikilwana et sentir to kota na nzela ma porte sentiment que non le padre neto sayi na double Didas Arena. Le même Togosa la seconde la Défense Arena faut les gars à 40 000 places. On a de bétail le roi ba 18 000 2 jours 18 000. Donc quand on bêta si vous remontez à 40 000 places. Awa maramaki se bandi na nuté. Awa ba vidéo et bandi na nuté. Y a ba comparaison. Mais je crois très bien qu'à la mine te ko banda. Toyebi bangonde bazalaka. Kalate tokoyeba bango. Na misala na bango. Bako panzana. Non te ba panzani. O boko mona waneza mupepe. Bako panzana bien. Ngana isabino bako panzana. Toko beta ka biloko bako panzana. Ata boko nmi ko somba ba communicateur. Bo somba. Mais bako panzana. Bande ko na biso ya Ngola. Bandeko ya Ngola, orchestre eza oya na septembre. Si tout va bien, équipe d'avance même sur ba communicateur ba rozala déjà. Pour na kopesa liso mo pepe. Ya na kosenga na bandeko tu. Mo pepo eza oya, to yebiso faire alinga sa makambo. Batu ba créaka. Honorable Papi Nzila, batu ba créaka. Ba oluka ba créer ma na bango. Mais ya omonike biso zara ozaki na tchela bino image yande wana biso analyser depuis Brazzaville abema héritier ibula cha image ko abendi nde wana biso Muzeki Ndingu Matoyi analyser que Muzeki Ndingu faut faire très attention avec l'artiste Ferregola. Il faut faire très attention avec l'artiste Ferregola. Attends, il faut faire très attention avec l'artiste Ferregola. Bon comprendre, on a bébé Daniel Alamuki, donc il y a au côté na émission, na duplex, il y a autre fan d'ici. Donc
aligne akoti toyebi te soki eza nini me ngai bamakambo nalinga kokota mana badetail te me naosenga kaka na bandeko botala analyse ya makambo alobi na Muzeki Ndingu afingi te me azongisi ye kaka na nzela na rai na ye animage Ndingu mbala misato betina ngai botika kolobaka makambo ezanga na nzela tika kolukaka makambo tango tosala publicité Stade de Martyrs si oya kokuta deja tobongisaki yango tosalaki yango nga deja naza na micro tozona Gombe mutu abakisaka o Paul Muntu yo ozalaki na contrat na fere te contrat na bagoloa te ozalaki na contrat na Paul Muntu tango tozwi yo pa Paul Muntu ye ngande mu nazali na micro ngande mutu nasali po lelo ozala boye avo ya pa na biso ozalaki pa baheritier ozalaki pa ya bavie na biso bajibe mpiana mais ozalaka na succès te ozalaki mpe boye te tango ye olingo obanda makambo elamba ngande na biso na bipeti na nga fo belelaka boye obelela boye makambo na oloba bato bakozwa video ye Stade de Martyrs tant to sa publicité ngande na taxi billet koleka yo zaki mingi koloba na kofinga ngande na ingénieur mutu to sela yo la coste tondondo mama lobaki tondondo instrumental nga mutu salili yo to pesio ngande mna pesio mpifo lelo me oza golwa te ozalaki na yo moko yebi soko za nani soki nani yo moko soko za BCBG po yo leki na bokese bele tango yeto sisi publicité soko tayi na publicité wana bato ba mankango ebele bato ba sala ebele zaki biso na yo loko zaki mutu bazwaki yo na contrat nde Paul Muntu afuti yo kara afuti yo na mbongo makambo esili mais loko zaki na sentiment omoni ke te bokese tout oyo kumisa okese oyo ba fanatique nango ba golwa na ba golwa zo bazaki bazana esprit d'équipe o bakabaka o ba yebi ko garder yo moko tikali na physiologie ya kokumisaka jet set yo ya fere gola mutatinda yo te mutanoma yo pete oza pe golwa te peti na ngai faut kozala na respect okomotenga mamabe respect faut ezala omoni fere batekaka ebongo te fere ye moko aza na art ye moko aza na makambo biso tout oyo kodiembela na nsima na ye mais makambo okomomema baritime okomokende nango yango te okomo kene nango yango te golwa moko te azala bongo marque indiscipliné okomi nango peti nanga yango te nayebi te soki nini esala yo nayebi te soki nani azotinda yo mais soko oza na eloko na poche ozonga koto utaki zonga na malembe koya kosala be indiscipliné wana te bagolwa baotala yo kokasa te ndenge bagolwa baotala yo bagolwa bayebi oloba te zonga mutu peti nanga soko olingi ozala na biso zonga mutu pena respecter muto yozo kumisa respecter misala ya fere respecter yozo mona ke leader banda makambo ebanda leader alobaka te abetaka ba concert saka ba plein asalaka makambo to ayembaka bien asalaka mais abetela yango tolo te yo okoteka biso bongo te ne faut yebaka na guerre so bo obundisa ennemi bino na bino babundaka te faiblesse ke kota ennemi aya ko gagner bino yuko mutake na bagolwa okomo loba bilo de soko la moika na tongo lokola basali internet ozika ko chemba moko bifinga oyeke yila yo fingi te ndeko tika eloko wana Muzeki Ndingu tika eloko wana o azoloba na eza analyser nyosologue mutapesa ba idéologie ya batutu na Kongo tozaka na be école mibale tozana école ya Sankarane école ya ba analyste do ingana lakisi bato ebele na lakisi bino na lakisi bakeni na lakisi bato ebele na koloba na bofutanga te na betela yango pe tolo te o nyonso yozo sala wana ngana yebi yango koleka plus ke yo ngaso na bina bombarder mokili oyo ba bombo zoloba te omoni kutino ndinga beti ngana za kwa kutino ngana za amerikete nazana ba plan o na ko bombarder donc tika bagolwa tika koloba mabe tika bilobela na yo peti nanga tika biloko wana ya lukuto zoloba oza golwa te bazwa ka yo moko yebi tango bapesi yo kar osala émission moko te olobi etikali ya vie nanga analyser mais na benga ka na yebisa ko ngate ngana za golwa yo tozilo ko amona musala osali bulo yango Paul Muntu apesi yo ya na Paul Muntu te ozo sala be émission be na ya na poti Paul Muntu ndazo episo ngana ndima so ngana ndima kate mbelo leka na publicité wana te yebi publicité wana poto sala stratégie bongo tuna tresi yebi ba idée bima poto composer makambo wana poto banda ko loba ndenge to loba kana te zana respect
o tozomona nyonso na miso eza wolo te oyo ezengala fere batekaka ebongo te fere aza moto abafinga te fere bamemake na baposition wana te baesprit oyo ozoloba epuis ozopesa 48 opesa na ye 48 courage soki eleki mabe eza mabe o courage nini bokoma nango moze yango bacourage yango nazokamwa bino mose bozozwa yango bokende ozwa yango place wazeko aza te euta matete te batonga ya bacourage baopesa bino bie banofalgine mpe ntinanga garde bandi na yo okomolekisa garde bandi na yo mitika ndenge osalaka yo lobi oza golwa yo olobelaka fere bongo bamoïse mbi ozolobela bango ndenge osala bapublicité ebele eso omona bagolwa basalaka bapublicité ebele bongo papa oyaki mission osali mission ne stade de martyr tolobeleli toteki babiye esili bafuti yo tosuki tukuru yo moko na sentiment elenge ya bude salami okontinue attention moze peti na ngai yo yebi analyser aza misiki mikolo nakomi nyosologe donc nga kutu soni ezaka makanisi keba monde wana ozolinga omema biso monde moko mabe attention retirer maloba na yo sala ba live ino ndenge obande osala na makambo mosusu tika makambo olamwi kaka na ntongo mutu nyonso komona ofingi ovandi boye te bagolo bafingaka te barekadaka nde barekadre yo bafingaka te yo mona golo afingaka akorekadre yo ozokompre nga naza na brazil omoi nasali video nasepeli na yo te na banda obengo na telefone ozoyamba me ntango nayebi so na bitika kofinga tala boye ozoyamba ngai esu te peti na ngai garde bande na yo garde mwa ndambo entiere ya succès oza nango ya mafinga ogarde yango biso na bamboka tozwa batrophée lelo bato ebele bajournaliste ebele babima lelo baza na idéologie bino moko nanu yo moko nanu Léopold oza na idéologie na nga ngam nalakisi bato ebele koloba na bakisi njora na bato ebele naloba yango te biso bagolwa tofingaka te torekadraka donc tika makambo wana ozosala peti na nga tika moze tika balobaka ntango elenge yaka na mbunda ezalaka pre po mbunda epasuka ntango elenge ezeya na kofinga peti na ngai okoregrete makambo bagere ozoluka na baniveau oyo ozolinga omipesa na baniveau ozolinga omikomisa eza niveau oyo oza te mpo okoka kokoma ngo te elengi soki omoni mbunda ekomi kitoko seke elingi etoboka donc attention yeba kotambola yeba kosala balive na yo yeba koloba biso bagolwa tofingaka te biso bagolwa tokendaka boye te kobetaka mpe masolo ya lukuta te na ya na paul monto naza te papa yo oza na bavideo oyo bandaki kofinga fere bavideo eza bagolwa batiango ezali te bavideo ezali oyo bandaki kofinga tozwaki yo oye na publicité obakisi mo implice nga kutu nde mutu na pesi idéologie na pesi bino soko bozongisi bavideo nga nde na sale ebele nga na otekisa bato babiye na makasi nasali sécurité nasali encadrement nasali na lobert en tout cas Mosé respect na bagoloa respect pe na monde respect na bato na même ba autorité même bato mususu yebaka oyo koloba na oyo ya kotika elengi ya mbunda eumelaka te pasuki tango mbunda ezokoma kitoko ere ezopasu peti na ngai zala mayele keba oyo osuka mabe ozoyoka nazoyebisa yo okosuka mabe na bilobaloba na bibwakabwaka na kotumbola bato te biso tolingi bongo te en tout cas tozosepela yango te ngai nde naosepela yango te mpo naza na braza naoya na kini kala te donc nasepeli nango te biso toza na makambo ebele fere aza na baconcert aza na calendrier ebele toza na makambo ebele toyiti kobeta koto baboyaki bato babeta yoyuki fere atiango na page ndenge bato mosusu bazala Mosé luka kolia na yo peti na ngai nga nde na koko na bino moto ayedolozi luka kolia na yo mondo ozokende epuis soko olingi ndenge na yoki ke basombi yo moko ozoloba oyo bapesaka eloko te oyo basala boye te kende no na malembe mpo bino boza na bino babitambola babishanja boshanja soki ba 950 bookese kende papa tika biso bagolwa oyo ezookese nde na obeta tolo boye ezookese na biso nga nalia te nakokufa golwa bakokundanga golwa jusqu'à la mort
donc tika baje wana Mose tala ke nga linga kosilika te petit na komo pesa nga position ya kosilika guerre wana yozo luka neti batolo biso ko te kwa guerre na biso yo yebi ne biso kenda na ngwa to kenda na ngo danser nga na yebi makambo ba komana mir bien na yebi koloba na ba position petit tika makambo wana luka bulo na yo lia na ndenge na yo luka na bandenga musala na yo tika biso to finga te ba golo ba finga te ba recadre donc na suki wana Mose Kindingu na yebi sho mbala moko Mose Kindingu mbala mibale Mose Kindingu mbala misato petit na ngai botika koloba ka makambo ezanga na nzela tika koluka ka makambo tant to sala publicité stade de martyr si oyo kokuta déjà to bongisa ki yango to sala ki yango nga déjà na micro to zo na gombe mutabakisa ka Paul Muntu yo daki na contrat na faire te contrat na bagoloate daki na contrat na Paul Muntu tant pas très bien botali bino moko bomoni boyoki message analysé ndenge abendi Mose Kindingu Matoi yabike bagolo ebele déranger ki bango ya omona langage ya Mose ekomi ko changer bagolo ebele je crois bien et déranger ki bango ya omona ke ndo akomi ko changer moi malobo moi langage donc allez-y comprendre na yabike ndenge déranger ki yo ndenge déranger pe mutu mosusu donc sikoyo toyeba ke nani o biso tokoki koyamba et puis mutu ba pesa ke biso tonyokama biso berité ibula oyo pour le na poussa na ta pembe na faire boye les pas de pas boire kanga na disque tina ba concert faire ayeba ke ya un héritier moko ata ba DG Polo wana bomonaka ba vie na biso DG Polo Blaise Polo nyo bomona wana ezan tsakate pa pesa yo ta lito ya yo rayo o pousse un peu balo o se vie o pese mo idée mo to o poser fait question mo boy po yo kayo ezaki pe le loté ba ancien pichu botoko ba maître États-Unis ba gérer ses hommes ba visa ponda ba maître États-Unis donc o senti ba dialogue Sarkozy ba Francine Mbala Zabolo. Donc pour batouana baye bayo yayi pe facilité mais les autres pour ça na pemene les pads en tout cas merci beaucoup na bandeko tout parce que temps kolanda en tout cas bolanda biso bozala toujours pemene na faire bolanda ba désagrément te oza au salam les pads de libanga nde mokonzi boye baraki non ba rendez-vous na biso o tozanango to respecter ma festigola to somba bien na biso ya défense arena to zela concert na biso pe Angola et ça la biso bien. Quant à moi héritier Ibula na bandeko tu batali ngai to monani soki Nzambe azongi nanu play